Allô, allô. Ici, la radio. Oyo. Eba Kokobar. To la sabino medar ekula yangu. Medar ekula yangu. Tambola na mokili omona makambo. Medar ekula. Medar ekula. Lopango ezali wapi? Lopango a Clarisse Akwala eza na Mukondo. Maintenant, medar ekula oyo. Alobi que na kati ya lopango ya Clarisse Akwala ezali na ba Mauritanien mutu bavanda kuna. Pesanga numero ya bato bavanda kati ya lopango ya Clarisse Akwala. Pesanga numero akopesaka te. Depuis 2017 akopesaka numero yango te. Na 2025 apesi numero. Tango toke kotuna tango sikoyo tokoma verifier ba makambo oyo kaka ye ekula medal wana asa infiltré déjà famille ya Clarisse Akwala asa infiltré bakomi bacamarade bandoki bango ngulu tozolakisa bino réseau bandoki. Maintenant awa na Mukondo siko botuna nani locataire siko so babengi locataire bon locataire azana ni papa pasteur ofutaka boni awa on a futaka nakofutaka 150 000 après nakomofuta 175 000. Est-ce que lopango oyo boye na ndako na biloko nyonso na kati lopango oyo ofutaka 150 000 mais 175 000 bandeko ya Mukondo ngai komona nga Clarisse Akwala bibanata botala escroquerie à ciel ouvert na kati ya Mukondo bandeko ya Mukondo botala escroquerie à ciel ouvert. Donc escroquer Clarisse Akwala abibanata awa siko na 2025 na wi okopesa ngai ba numero ya bato wana to kopesa te ayi kopesa etango na vérifier ezali na ba Mauritanien kuna te na kati ya lopango ya Clarisse Akwala ezali ba Mauritanien kuna te na kati ya lopango ya Akwala Adolphe ezalaki ba Malien moto bazovanda kuna mais sikoyo medar ekula ko longola ba Malien wana atie siko moto na ye na kati kuna etango sikoyo bake kotala moto yango alobi ko te ezali nga te ba Malien o bavanda kati ya lopango wana 125 rue Bonza balobi ko mais ezali ye tata oyo moto avanda kana biso awa mais moto aza devant ye azoloba ye moko mokolo nzoto alobi ko ezali ye te mais bato bakovanda na kati ya lopango wana mais ezali ye moto avanda kana mwasi na ye. Bon tolekisa bino Clarisse Akwala eko mwasi moto akomi kokamata mais ye tata oyo aboyi awangani ko tata oyo aza locataire wana awangani na ye ko ye azali locataire wana te mwasi ayi kokamata tambula na mokili mwana makambo. Donc mafia na kati ya mafia na Mukondo kuna mafia na kati ya mafia nani azosala ngo ekula medar na papa pasteur. Maintenant kaka kuna na Mukondo kuna ba travaux ezali ekula medar akopesa akofutaka te akofutaka bato misala te soko osali mosala esili ya lobi awa eza l'erreur alenga na kamatoli sute kenda na yo me futa ye mbongo na yo ya asali mosala te afuta te ekula medar ekula afuta te. Mama ya Clarisse Akwala asali 90e anniversaire ngala lobi te wana ezali anniversaire alokuta ye azaka na 84 ans azala 90 ans te onga na kokena anniversaire mais yo kokena anniversaire wana en tant que qui yo kena kuna osani onga na kokena kuna parce que Denise a invité nga ah bon anniversaire encore comme ya Denise botala nani ya komo akomi sikoyo yango akomi sikoyo oyo Denise Akwala
donc cop na bango tozolakisa bino cop na bino ya bango donc akwala juste akwala Denise oyo kindoki bondoki donc ye ekula medar oyo azali na kati ya système ya bondoki ekula medar azali na kati ya système ya bondoki awa sikoyo azali ongbatama bino moko bata mukondo botala bandako oyo ezali na mukondo wana bandako etage wana bakufutaka 150,000 ou bien 175,000 boyebisa na ninga bino bato bovanda na mukondo napesi bino mbote ngai komona nga Clarisse Akwala bibanata bino bata mukondo topesi bino mbote depuis Allemagne awa sikoyo ekula medar ngbatami yena pasteur oyo azali wana mafia ezali kuna mafia kosakana te eye ekula medaka kuma kosala mafia na lopango ya 125 rue Bonza ango na Akwala Adolphe alobi na ye ekula medar alobi yo ekula medar omoni lopango na nga awa yo koya kotia bato mabe te atia moto moko ya mabe kuna ntango batini moto akende kotala moto yango akuma owanga na yali ye te bomoni bakangami awa sikoyo abomi Adolphine 11 rue Lompama alobi ko ye moto abomaka Akwala Adolphe donc na 11 rue Lompama tala ngai ezala mwasi moko komona ye abomi Adolphine wana ye moto aboma nani ye moto aboma Akwala Adolphe oyo ya 125 rue Bonza ekula medar oyo akoli kuna ne tumbi na wenze kuna ye wana sikoyo alobi ko biloko ya Clarisse Akwala ekomi ya ye donc alobi ko biloko ya Clarisse Akwala ekomi ya ye ekula medar yango yo asa koti asa infiltré déjà réseau oyo bandoki oyo ya Akwala Clarisse yango donc akoma déjà koloba ko yaza mongangulu alobi la locataire oyo aza na mukondo wana ko yaza mongangulu ke ekula medar oyo akoma mongangulu akoka infiltré tina anniversaire ye ekula medar akoka infiltré tina anniversaire yango ndoki abimi ndoki grand doki monene grand doki asala inceste etango bokokenda kovérifier partout otozoloba oyo bokokanga ye bokongwata ye makambo oyo asala na kati ya Congo donc grand mafiosi yango grand mafiosi akofutaka batravailleur te donc Clarisse Akwala akotinaka mbongo na ye mpona basala batravaux donc te ndako yango ekosila ye akofuta travailleur ata moko te donc basi bayeba ye déjà alobi ko so bosali makelele ngai nake otia bino na prison yango oyo momboshi abunji ya aza moboshi abunji me akoma koloba ko aza mongangulu afuta bato te atonga bandako kuna akotongaka bandako wana azofuta bato te ya futa te alobi soko osali makelele batio na prison yango oyo ekula medar sala ba video sala ba audio mokili mobimbe yoka yo sala ba video sala ba audio mokili mobimbe yoka yo moto nyonso tu azaka na portable escroquerie na yo sikoyo ebimi na polele ebimi na mposa esikoyo tokoyoka sikoyo ndenge nini sikoyo yo koloba mokili mobimbe ezozela yo loba sikoyo eske bandako wana soproji wana oyo ya etage wana ezalaka 150,000 oyo moto akofutaka escroquerie à ciel ouvert donc bata mukondo napesi bino wa mbote ngai komona nga Clarisse Akwala escroquerie ezoleka kaka na kati ya mukondo wana kaka na rond-point ya mukondo wana kaka escroquerie à ciel ouvert e bato nyonso tu basala misala epai ya ekula medar efo bosala bavideo lokuta monene mbongo ya Clarisse Akwala oyo azotinda ye azosala misala azofuta bato te esikoyo osuki yo ekula medar obimi na polele obimi na mposa
Et ceux qui ont moni lisanga bandoki, et seigneur obelela. Mon peuple périt par faute de connaissance. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Vérité. Yango et Bimilelo. 2025. 2025. 2025, tato abimi. Tato babengi ekula medaro abimi na polela, abimi na poisa. À quoi la juste a violé moi ya Clarisse Akwala? À quoi la juste a violé moi ya Clarisse Akwala? Mais hier azali camarade na à quoi la juste hier oyo. Hier d'après ça quoi la juste mbongo. Donc bako viser nini bako viser biloko ya Clarisse Akwala. Bako viser biloko ya Clarisse Akwala en complicité na nane na juste Akwala na Denise Akwala. Na Bombi Adolphine. 11 rue Lompama bangango. Bato baliaka bato na kati ya famille bangango. Escroquerie à ciel ouvert yango yo. Escroquerie à ciel ouvert yango yo. Oyo so mota kufi bango bake ba changer ba papier ba changer ba papier ba changer ba papier. Romona siko biloko ezaki na koma Clarisse Akwala ezaki na koma Clarisse Akwala te. Et ko bima maintenant comme siko ya ekula medar. Ya ça changer déjà ba papier. Ndenge ezali wana ye ekula medar ça changer ba papier. Et comme ya ye à ça changer ma papier, il y a biloko Clarisse Akwala comme il y a le col ndenge basala ki a Akwala Adolphe 125 rue Bonza. Tango ba bomi esili na bomi Adolphe ba changer mikanda wana. Bomoni ekula medar yango. Ndoki monene, escroc monene mafiosi yango. Et ceux qui ont moni lisanga bandoki et sengolo belela. Yangoyo. Histoire vraie. Bino yoso bokena mukondo wana bakomona bandaka etage eza wana. Ndako ngo babe 150 000, 175 000. Mobobe. Et nana zo sala ngo ekula medar. En complicité na nani? Na Akwala juste. Oya viola nani? Oya viola mwana Clarisse Akwala. Escroquerie à ciel ouvert yango. Donc Abomi Adolphine, escroquerie à Zosala. Abomi Adolphine. Na bateau, bandoki. Bandoki ya Congo babimi na polele babimi na posa.